Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bino nyonso to ba bolinga maman Eliane tout. Na pesi bino ba mbote ba ebo ma vie puis moko wazi ma bon week-end à tout le monde. Lelo toza déjà le 1er octobre 2022 kolala kolamuka nzamba zo batela biso mikolo eza kokende mikolo eza koleka. To pesa nzambe merci. Biso ba o toza en bonne santé ceux qui nzamba batelo za en santé malamu kumisa epesa ye merci. Bandeko o peso mo ke santé za malamu te. Senga kala nzamba lola nzamba atika abana ete nzambe akozala na yo nzambe akosalela yo po ete ozala na santé ya malamu kolala kolamuka ezalaka nango habitude te bomo ina biso esimbeli kala maboko ya nzambe tata. J'espère que vous allez bien. Ici c'est votre deuxième maman Eliane Nitou la reine mère, autrement dit qui met qu'un caca, autre chose n'a pas suivi nos beauté belé. Bon week-end, j'espère que vous allez bien. Dans mon temps petit héros ba coup de fil la ninga batoli maman Eliane tout ninga ni samedi o tiki biso ka bo kipe biso te ce n'est pas que na kipe bino te na tiki bino pe ka bo ete nazaki na makambo ebele ya kosala na yebeka ke na okipe bino kaka na pokwa yango na ebito sola momke ngai na bino bandeko na ngai lisolo na biso eza boy ah boza na kati ya biso ya préparons-nous pour le mariage avec votre deuxième maman Eliane Nitou tozo sola mingi vraiment masolo ya ba couple ya onde tozo sola siko na kati ya émission na biso. Masolo ya ba couple ya onde tozo sola na kati ya émission na biso. Toyebi bien que moi sinon soso ki akoli azokende na ndako ya libala mwasi longa na ndako ya baboti azobala okende libala po avanda bien azala bien na kati ya ndako ya libala na ye. Mais lelo oyo tozomona ke bandako mabala ngo ezozanga ba problème te ba problème ezozalaka mbilinga ba problème ezalaka kaka kilikili surtout mabala oyo ya poto mabala poto oyo ezana ba problème ya ndenge na ndenge mabala poto makambo ebele mabala poto mabala ya poto oyo etona makambo ba comportement mususu ya ondeza kotinda basi na poto bavanda malamu te na mabala leo to le comportement ya basemeki ya mikolo ya ondela ko tokolobela lelo basemeki ya mikolo ba onde to kolobela lelo ezana ndeko mo mose bininga bisanga ke maman Eliane Nitou naza mose libala na mobile nanga tovanda kana biso malamu tozaki kovanda malamu tango semeki nanga azalaki na province ya mobali nga atozeka na mobali na ngai na bana na biso tozo vana na biso kimia tango grande sœur oyo azalaki na province banda grande sœur maman Eliane Nitou aboma oyo ya libala alongwe province aye kovanda awa mama na ngai na yebisi yo asilisa ngai kimia nga nazaka sulu na kimia te kimia na ngai esila ya mobala longolanga kimia mama Eliane Nitou naza suna kimia te ya mobala longolanga kimia ngabi mama basa mabala pe tozala kabanga semeki se habite mama Eliane azala kana libala na ye auta Lyon na libala na ya bomaki libala siko po changer mo bisika aye awa epai na biso mais mama Eliane Nitou mutu ayepa na biso longo na ndako na libala na ye ekufi ayepa na biso nenga yeki na ndako na biso nga na yeba kiteke aye ko vande pa na biso nga na yebi kaka ke mobali na nga yebisi nga bike non grande sœur azoya yebi ne grande sœur ndenge makambo grande sœur ndenge libala ya grande sœur uti kokufa azoya akovanda na ye awa te aokende na ye epai ya baninga na ye mais tokovandisaka ata mwa une semaine le temps tosolola aokende pa camarade na ye ngai mpe mwasi na koboya te mama na ndimi eza ya mobali na nga aye na ndimi mama Eliane Nitou ya mobali aye 2 jours une semaine 2 semaines 3 semaines 1 mois atuli mobali mais mobali yolo baki ya kovanda mingi te to kovanda ka muke ya kosima nzela akokende bongo ndenge ni to komi 1 mois ngapi na comprendre te ndenge ni setina 1 mois bosera okende ka te 1 mois mobimba bosera okeka te bonde ngapi na comprendre te mobali pe moi yebisa yake ya ndenge nini bando yake lobaki na ngaka kosala ka ata 10 jours une semaine okende to komi 1 mois mobali mwalo ba ezate lozito aza kobanga ya na ye 1 mois et demi 2 mois tie moi c'est libala lobi 2 mois kovanda na grande sœur ya mobali na ndako mais non ça c'est l'enfer
Mama Eliane nde pe tone na kati ya ndako libala abandi ko ndinga azofanda pa na nga azokonza ngai. Tongo kotana boye mama soki nga na bimisi ta musu malangwa ya ko bimisa soso. Soki nga na bimisi ngolo ya bimisi makayabu. Tukumle ko abasi mibale na kati ya ndako. Nga na ko bimisele ko boye ya ko bimisele ko boye. Nga na ko sala boye ya se akomi ko konza nga na kati ya ndako na nga mo parce que ya ngona ngai e ka reza mulai. Grande sœur aza vraiment mukolo to na différence à 15 ans. Na grande sœur wana grande sœur mobali nanga. E ka penza eza mulai. Na respect na ki ya kanga na tel terrain to komi na 2 mois et demi. Na bisi mobali nga bi non. Ngai na ko soko supporter ko vanda na ya boite. Yo solo na ya. Tuna ya to komi na 2 mois et demi ya kolongwa a mukolo nini. Yo kape mobali aza mbadi ote. Tala kaka omoni ya za mukolo ngai moyena fandisa ye na tuna yeso ke mukonini ezate yo kanga ka motema a okende kaka. Abina kaka motema ba kina 1 semaine. To komi 2 mois et demi, 3 mois bi mami nene na craquer mama nga habite ezaka boite na bota penza courage. Na vandisa courage nga bi Yamantsanga ngana ngaka na tuna yo. Tango bandeki ko ya ngana yeba ko zoka pona 1 semaine 10 jours. Mais yamantsanga to vandi déjà 3 mois to kota na 4e mois. Yonga na ngaki neba yaya okokende mukolo nini. Ba uwa etumba. Yamantsanga siliki. Ndenge nini yuki no vandi sangai uke no kotuna na ke mukolo nini. Est-ce que ndako eza ya yo, ndako eza ya yo te, ndako eza ya leki nanga. Poto leki nanga zo ki abala kiyo akuta ki déjà okuta ki na ndako eza ndako boza ki ensemble te okuta ki leki nanga déjà za ndako na yo za na droite yo kotuna na kende mukolo nini. Yo ka bo famille na biso yo mwana yo muto balika lobi yo ka bo famille na biso libale kufaka bonde ko tikalaka lelo oyo mobala kokoboya yo bonde ko na biso esa nini ekotika kindi ko na biso ekufate ya biya yana manque respecté. Naza quand même moi na kati ya ndako ya yo po uti na libala na yo tout kompe yo soko ya mbeki ndeko mo ngai te ngoso na mbeki ndeko mobali na kokite la plus oza leko zo vantsa na mukolo za respecté. Moi on peut le ntima le bana sama le baka ndenge za yo bomili bana okuna yo vandela nga ya lobi na yo kyo makambo lobi olobi ke na bomili bana yo vandelo yo mwano akamati afini munoko moi moi mkeso sa mdeto fina mwa munoko afini mwa moi sa munoko bo. Era fini mon moi ça le moleka iboko moi si avandi akena na chambre na ye azuba na ne ba côté na chambre bala mbale ba côté na chambre akani chambre na bala na atiki ya avandi kona na sala abali ko toke yo fond la porte na beta yo fond la porte de quel droit yo kende ko tuna nga suki nga na okende mukoli ndako eza ndako na ote moi ça kamati avandi na kati ya chambre na ye azeliti mobali na ye ta mobali na ye ya sikoyo. André, na lobby yondo tini mwasi na yo atuna na ke mukolo nini. André mwana nga na bengisi na poto mwasi na kende kotuna nga na ke mukolo sike yo muto tini mwasi na yo. André, biso babokola biso boite tukola na unité. André bizaleli zo apinga ya na yo na uti lio na bina ko pemisa mutu e komi ke na ko pemisa mutu na lobby na ko pemisa mutu olinga na ndako na ote po faza yo muto tini mwasi na yo po audace na courage mwasi na yo azui. André ba kilo côté André bo afunga la porte ya chambre za kokangama akoti fungola afungoli akoti mwasa vandi na mbetu na bana na ye atule problème ni na ngoleki ayebisi abi ngana vandisi ya abi yo vandisi abi oui ngana vandisi na tuni ya ke ya ce qui a ok mukoni pa so ke ne 4e mois ya ngoyo baki na ngasa 1 semaine 10 jours ngana so l'aise na ndako hotel so ngana bimisi mbisi ya bimisi soso ngana bimisi pondu ya bimisi bitekute comme ko sena ba bras de fer moko boye to moko to basi mbela kati ya ndako en tout cas ngana ko kasu te ne psona ko kasu te yango awa ya kamata fininga munoko so na kipe na maîtrise te to ngoku tape to bundi na ya abi ote il faut qu'on vende c'est il faut qu'on tika no kaka okenene kaka sikoyo moni famille ndenge famille za wana bakoloba pona bi ya kopesa rapport na ba parents kuna et puis na bande ko mususu ba osani bakoloba ya bi papa yo na kati ndako na yo na mwasi na yo zo banga famille koloba nini mwasi ne sotoza na posa za na kimia ye ya pona bote libala neta bomi libala ne po kusani ko changa yo mulunga kati ndako na ngai ya siliki ka nenga lobaki ke ya ko benga batu ya bandiko benga bandeko bandiko mobiliser bango botala mosa André awa ndenge alobi na ngatu na so na kende mukolonene
ah yaya afandisi yo moi si mabe biso tokola ndenge wana te biso tokola na unité tokola na bamoko afi moko mabe moi si moko mabe pona neke no vandisa yo ke noloba na ndenge wana te ata kutu bo bandeko il faut bosala ka boye bandeko ata boza famille bana tata moko mama moso likambo ezali boye baka kotala est-ce que moto aza na raison to moto aza na tort c'est très important. Kotala moto aza na raison, est-ce que moto aza na tort? Ah, pona nini bino moko bandeko ne mususu bozo ki te kovanda na ndako na bino, ye ki kovanda kana ndako André. Akomi komotisa mwana mwasi batu misère. Abandiko nyoko na mwana mwasi batu. Aussi longtemps que ye wuti na libala, abomi libala oya ye, po akovanda pa aleki na ye. Ye loba ki ke na zoaka une semaine 10 jours. Moi mwasi moto komi 4 mois. Aloba te. Yango bato bozana biseli la boya ko tia basi ya baninga basi ya bandiko na bino boko tiaka bango mal à l'aise eza niete bandiko fo botika biseli wana eza malamu te eza malamu ata mukete botika eza malamu ata mukete biseli wana mosa bonga kabo monde mosa bomoni mo mosa na télévision tala ina nzungu na moni mosa bonga kabo na ndako na ina nzungu na ye botande ko mosa bomona wa matama minene oyo mosa boki litama lekwa mama Denise talitama mosa bonga kabo ye aza l'aise na ndako na ye alambi manyoko na ye alambi bambisi na ye alambi mwasi alingaka boye mwasi alingaka kemate mwasi alingaka asavourer libala na ye avandi boye na baninga bomoni na baninga na ye bota baninga na ye avandi boye aseli biloko kolia ache baninga ne na mopanzi tala baninga na ye baninga ni bango wana famille du cœur na ye bango wana ndeko na bomwa na télévision baninga ne bangwana avandi na baninga na ye baza kolia baza komela on vit qu'une seule fois la vie yango wana koche ba vie baninga na bakakmeza mabe ona kolobela lelo bandeko ya mibali oyo babozaka ba grande sœur konyoko la basi ya baleki na bino e motema mabe ce n'est pas bien moi si nyoso to ebika linga kaza la laisse na kata ndako na ye moi si moko ta libala linga ba commander ye et surtout pas na semeki moi si moi linga kate ba commander ye bino boye bakate ki bandeko basi ndenge bozala yo ya wana oyo ko vanda na ndako aleki ndenge za wana ozo konza ndako aleki na yo mama muta uta Lyon mais awa tala ba camarade akoma ko yamba ndenge ozo mona ndeko oya mbi bona télé tala ba camarade ne tango bako ya ye wana foli congélateur ye wana lambeli bango ye wana zo ya komela pesi bango ba mela atuna tanga kolonda kute atuna katanga ikolonda kute ki mama ende naza bona na posa ko yamba baninga est-ce que bakoki ko ya rien akomisi ndako nanga lokola ndako na ye yo na opesa bino conseil bandeko na ngai botika kabasi ya bandeko na bino bavanda kimia bazala na kimia moi sinon so lingaka a savourer bolingo na ye moi sinon so lingaka se sentir à l'aise na ndako na ye moi sinon so nakati ndako ne alingaka zala à l'aise moi si alingaka ba konza ete moi si alingaka te semeki ya konza ye et puis il faut boye bakaboye tango kotungisa mwasi ya ndeko na yo tango bakotaka na kati ya chambre on abenga lieu sacré mobile na ndeko na kozala mal desservi ako servir malamu tebi pourquoi pona kanda oyo yo so peseke na moi ya kozongisa ngo ndeko na yo na nini na butu ya bomona ka ndeko mbele bakonfuka miselo bandeko mbali te limbisanga ndeko sa telema kikuna makasi moya kitate moska mutufaki tisale mosi soka boy mona mobile afuka limbisanga pona nini pona babizaleli oyo ya mabe ba mama poto ba yaya poto botika kocha batu bakakema na kati ya bandako na bango eza malamu te bozo nyokola ka ba jeune eza bien te bandeko nanga eza malamu ata mukete tango yo moni ke yo bomi libala na yo au que le tcha moninga kakama na ndako na ye kende na foyer ba 115 ezali kende na yo na foyer luka vi ya foyer vana na foyer mkolo mbali muso sali nini okay mais ko kenda ko tcha moi sinyo so ngakaza la l'aise na kati ndako na ye au 21e siècle oyo moi sinyo so na posa za la l'aise na kati ndako na ye moi sinyo so ana posa ko za la l'aise na kati ndako na ye mama yo soko so bebiseke pa na yo ko ya ko tcha moninga kakama te lokolo bebise pa na yo lukata baninga na yo kende pa na bango me ko kende ko vanda na ndako eleki na ote po bandu ko tcha mwasi na ye mal à l'aise likambo pe ko ta famille te koti famille o le batala na nke no yo ya yo za mukolo oki ko vanda na ndako aleki oza ko se comporter mabe te bango fotika po semeki apesa semeki raison na mukileza la kapasi eza pas pour se mettre à ce mec qui n'a raison. Faut tenir sur le cas à quoi quitter, à qui n'a droit, ya revendre sa yaya, à qui est una yaya, à qui m'konine, à zan a droit pour ezanda kunaye. Comment ça zan a droit? Bien sûr qu'à zan a droit.
parce que eza ndako na eza vraiment la droit ya kotuna ko kokende mukolo nini. Bato be ba ovanda na mabala a ozomona basi bakomi ko se révolter pona ba semeki ya bizaleli mabe basi baza ko se révolter. Ba semeki ya bizaleli mabe. Bango baza ko tia basi ba banda ko se révolter, yo ozomona basi mususu alingi bato na ndako te. Pour moi c'est so avandi na ndeko na ndako akokonza ndeko na ndenge motema ne elingi. Akotina yake lambela nga boy. Akotina bo pangusa ndako. Kendo ko zobana na classe. Tala semeki no falia boy. Mais ba komandaka semeki te semeki ko komande ete. Basi mingi soka zana semeki na kati ndako azaka à l'aise te bazala kamale à l'aise. Semeki achaka kolonda ko à l'aise te. Semeki achaka kolonda ko à l'aise te. Yomo a mwasi oyo ayelinga lisolo na ebisa bino ya bina nga mama elia nitu. Semeki na nga fininga munoko. Siko soki nga ki ba fi ba bazanga maîtrise mon bala nga ko tapsoka to bundi. Pona ka maîtrise na zubana nga to koti na chambre to kanga na kati ya chambre. Siko ko imaginer que muto avana na ndako nga metolo bana kate. Po alonga na ndako nga. Ti alonga na ndako nga to lobana asute ya. To pesa na mbote te eloko moko te. Tongo etani na zubana nga na kena tiki na classe na lobisa ki esusu te. Et tisko rappela che mal à l'aise po abimasa nini akende. Donc lelo na okende musika te makamanga bisino kaka ke botika basi ya bandeko na bino bavanda l'aise na mabala na bango. Botika basi ya bana na bino bavanda l'aise na mabala na bango. Pe na poto bavanda kananda kwa mutu te. Et surtout ya oyo bomi ya yo libala oya kovanda pa ndeko na yo obanda kotia mwasa ndeko no mal à l'aise eza bien ata mukete bandeko na ngai bo changer. Bayaya mingi bazana bizaleli wana. Mingi kokonza basi ya baliki na bango. Eza malamu te baya botika bizaleli wana. Nga mama elia nitu na pekisi bino bizaleli wa botika ya malamu te. Bana bebenga kaka kole mama nga na mbali nga to anda biso bien mais yani ka soka. Mais pour makamba ba vacances ndako batuna bana na pekisa kibino te. So bobuke de vacances bozo hotel bolala na hotel. Ezate ko yo vacances na bana na yo bana kita mata sala bozungu sa bobachi bakolonda ko mal à l'aise. Ya malamu te pour to kola ensemble te. Ya mama kola ensemble te za makambo ya éducation ba to so bakoli pe ba changeaka. Oh bizaleli ya bomwana ekoma katiki mukolo te. Mutu soka zo vivre moko akana comportement mususu. Soka comme en couple le comportement peut échanger ce qui est normal. Le temps change, les hommes changent. Voilà. Donc bino ba oyo nyonso tout bokendaka kotiaka basi ya bandeko na bino mal à l'aise surtout basi o baza ba leki par rapport na bino botiaka bango mal à l'aise. Botika bizaleli wana eza malamu te ndeko mwasi soko mone obomi libala na yo luka chambre na yo kende ko vanda luka pa ba camarade no kende ko vanda et puis obomi libala ko vanda pa leki na yo eza pe respect eza pe kitoko te eza pe bon exemple te pona lelo na suki wana. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusakuma. Nzamba nbe cheneni bana betu. Bon, je vous aime beaucoup. Ba gros bisous. Ba bela wana mwana wa muntu. Wa mfa ba teleja. Bye bye.